Bote lisusu bande konanga Masolona de Pité les loto comme lundi 22 février 2021 deux temps et kozala na Masolona de Pita lelo la première partie tokobeta masolo bande konangai na oyo etali makambu na mboka na biso Congo. Kabila s'est envolé pour les Émirats arabes akena Dubaï. Masolo tokobeta masolo plainte contre Kim Jantiningo Bilambaka banani bafundie ici dans cette émission Traque des rebelles na Kisangani tokozongela ngoma muke avec quelques images à l'appui. Une nouvelle unité de commando à Lubumbashi na lobana bino Lubumbashi sous haute surveillance. Masolo bandeko nangai mes condoléances les plus attristées na bandeko oya famille ya ndeko Kunda Kinkola Shiko que vous voyez là moi na mobali wana azali susute azongi bisika auta Kei bisika tokokendaka biso nyonso tout mais na lobaka chaque fois que nous sommes devant le décès de quelqu'un eza tangu ya kosa l'inventeur ya obiso tozali c'est-à-dire ndenge nini tozali mukolo tokokufa parce que yebanaka te ke mukolo boye tokopumbwaka tokokendaka yango na lobaka na bino toute politique oyo ezo mettre l'homme au centre te eza politique te na religion ekola kisa bolingo te eza yango te yango na lobaki j'ai proposé basa la ministère il y a religion le ministère des églises cultes et associations soit bas sociango à un autre ministère ce qui est à l'intérieur n'est na monaki bandeko balobino c'est préférable que kende kuna par rapport ya makambo sécurité na makambo misusu ezo ya sima na lobaki na bino ya les gens oyo bandeko na biso ya TF basalaka documentaire les vendeurs de foi oui ezana basali na nzambe ya solo ya les vendeurs de foi ye moko tellement que asenga bambongo akoma kase bandimi babaya ye akomi muke abengi pasteur mususu aya côté ya nasuka suka asa l'appel de fonds les vendeurs de foi mais ceux qui otali ne vendeli na ye moko asala keloko amalonga te asala kate il ne manifeste pas l'amour envers les autres. Faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Là, c'est vraiment un problème. Yangona kolo banabino bandeko. Biso na kisasa dimanche. Tokima kaba quartier. Parce que awa batie babafle. Aucune organisation. Ezaka batobake. Bazuef 92 bavandi to komina ya biso. Babandi mbunda. Oyo azalaki intercesseur. Misalipe a créé yayi. Oyo azalaki bo. C'est pas possible. L'État doit organiser les choses. Et c'est comme ça que, vendeur de foi, vous avez entendu un pasteur à sauter jusqu'à déclarer la sécession. C'est quand même compliqué. Si on peut mettre de l'ordre, yango bande konangai, ndeko wana ndeko Kunda Kinkola, oui, Kinkela plutôt, Kinkola Shiko, est parti. Mais biso totikali tokolobaka ke tozokanisa ye tokosala boy. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Parce que tout ce qu'on laisse sur la terre des hommes eza o to sala. Ba oba sala malamu bakotikala na malamu. Lelo tozolobela Shebeya. Shebeya sala o ya sala na domaine na ye. Asala o ya sala. Lumumba asala o ya sala. Mzee Laurent Désiré Kabila ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous faisons? On va jeter au cas moi responsabilité muke au ligno somba. Qui ça mobimba batunyo sova comme un locataire. Après, on est des donneurs de leçons. C'est bizarre. Et cela, et d'ailleurs, les consultations, il y a Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde Kenge. Samedi, Azalakina Jean-Pierre Bembagombo. Lelo babandi. Na yoki wanake, batoa. Bazokende selon bagroupe. Monsieur le Premier ministre, formateur du gouvernement, le Congo attend de vous beaucoup. Lelo, na Kinshasa, maye comme on en a été partout. Na qui même bande comme ça fait 3 semaines. Na limité résidentiel, ça fait presque 2 mois.
2 mois maïza et bimakate. Batubako sokola kama ya mabulu, limité résidentiel. Maya mabulu, ba forage. C'est compliqué. Et le gouvernement qui vient, c'est un gouvernement combat. Et je vais même proposer que va rattacher. Bah cause même affaires sociales. Bah sangi si angona ministère à santé. Eh ben, bah supprimer vice-ministre il y a santé parce que le secrétariat général a joué rôle. Comme ça, on va essayer de compresser. Mais la difficulté qu'il y a, 24 regroupements politiques, 381 députés, membres de l'Union sacrée. Bako servir nani, bako tika nani. Sikoyo ko wele la sikoyo. Balobia, bazo wele la, bazo luka ba poste, ko wele la sikoyo. Mais il y a un problème. Et ça, il y a un président, il y a un parti, il y a un regroupement qui ont hésité quand l'Union sacrée a commencé. D'un côté. De l'autre côté, il y a les députés qui se sont jetés. Bataka est belé. Bafinga est belé. Balobana Bango va traite. Mais ces députés-là qui ont pris le risque, c'est là que je parle même pour Napius Mouabil. Je vois ce qu'il a fait. Parce que l'élément déclencheur, il y a autocommis. Et sa nomination à juge constitutionnel. On a même entraîné mon vieux Martin Fayou. Natuna Kati Lelo, conseil Yaba Iboulou, maître Théodore Ngoï. Le dossier est à quel niveau? Conseil. Le dossier est à quel niveau? Toujours c'est la mise en accusation. On a violé la nomination à juge à cour. Le dossier est à quel niveau? Au Kenda, au Télémissa Vienanga Martin, peut mener un drapeau. Je n'ai jamais compris les signes de la présence de ces drapeaux. C'était une manière d'officialiser votre démarche. C'était parce que Yozala qui reconnaître que Martin Fayou est le président. Je n'ai jamais compris. Après, on sautait pas. Ok, pas Félix. Je vais vous parler en aparté. La classe politique congolaise. Pourri. Et Paula Penzako. Yangona Kosenga na Sama. Naloba na bino, la question n'est pas de la jeunesse. On a eu le tout jeune président de la République, moins de 30 ans. Joseph Kabila. Mwana Mouké, moins de 30 ans, à l'équipe chef de l'État. Après, qu'est-ce qu'il a fait pour la République? Ça, ce n'est pas un élément. Nazo mona batubazo évoquer le Koana, le Kola batubazo comprendre Makambouté. Lumumba est passé premier ministre, il avait quel âge? Bino plus c'est besoin d'un diplôme, plus c'est besoin mon asko qui m'oubangue zoya. Hier, j'essaie de vous montrer, j'ai aimé, de comment quoi, porter une correction, le Bibomboko, a déjà licence naïe na Belgique, déjà en 58 avant qui tout comme en indépendance. Ndebo eto lukaka. Ceux qui n'ont pas dit Libakou Bozongi Singa, je m'incline. Génération de diplômes et génération d'action. Balumumba, bazati ko wele la diplôme tenga na tanga boyanga. Mais ceux qui ont tali même débat, il y a pas de pité wa. C'est un débat de niveau. Et on servait la République. Bazalaki Hermoko balobi soti Lumumba monanité biso to ko négocier. Et le lot, biso ce sont des polémiques. Il y a le président des partis. D'un côté baoyo Babanda qui révolution, le député. Ba chef de parti, bazakuna, ba réunion comme Kosalema, ba ko benga ka chef de parti. Je ne sais pas comment ça va se passer. Masolo, non député. Le gouvernement Sama Lukonde, le peuple attend beaucoup de vous. On a besoin des travailleurs. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Unité, il y a un commando dans Lubumbashi. Joseph Kabila est à Lubumbashi, ndenge boyebi, a umeli mwa muke, tangwa kitina kolwezi bayambie na drapeau ya sécession katangese, alongwe kuna ke Lubumbashi yemo kwa monike, a ba problème a jumas kalati, aboy na yeba problème a ke kovana na ferme kuna o, nous sommes en train de nous organiser. Comité de crise, depuis Babanda et loko mon côté.
Et tant que comme kuna bato babandi ko défilé, c'est qui rêvait encore. Tant que tolobaka depuis longtemps que l'FCC n'existe plus, bato bazaki na nukolota. C'est une machine, on va voir. Félix Soki Azamwana Mobile, il y a 4 coalitions. Et lelo kuna e katani. Il y a quelques jours, balongoli ba moura, balongoli ba militaire, ba ko garder li sous-souter la famille de Joseph Kabila. Batie ba policier. Batie ba policier ba ke ko inspecter, ba policier wana na ba kota pe kingakati te. Bala liboso ba ke ko mona kingakati ndenge ezalaka. Tango Salemi, naloba na bino quelques jours que Lubumbashi est sous haute surveillance. Naloba na bino. Il y a 7 éléments là que nous vous proposons. Il y a arrivé, il y a un commando na Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi depuis samedi dernier d'un régiment organique des commandos de la garde républicaine. Venu de Kinshasa après sa formation, l'unité commando est venue en appui aux unités de la ville de Lubumbashi pour toute opération éventuelle. Sur instruction personnelle du commandant suprême et chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant garde républicaine, a accompagné ce régiment organique des 1800 militaires ici à Lubumbashi. Dans le programme des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée ce dimanche dans la matinée. De l'aéroport de la Louano jusqu'à la résidence du chef de l'État sur le boulevard Kamagnola. La longue colonne des militaires a emprunté le boulevard Msiri, l'avenue de la Révolution, l'avenue Biaï, Kasavubu, Kimbangu, Kabalo, Deschutes, jusqu'à la résidence présidentielle sur le boulevard Kamagnola. Selon le commandant garde républicaine, le général-major Chiwewe Songesa Christian, l'unité commando est à Lubumbashi par la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les soucis de restaurer la paix dans la ville et ses environs. C'est pourquoi le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné son aval pour que partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, cette unité commando de la garde républicaine va descendre pour remettre la paix, quel que soit l'endroit. À cet effet, la garde républicaine demande à la population louchoise de collaborer en dénonçant tout incivique d'où qu'il se cache. Voilà. Boko bana komi tout nasko bazaki ko formé quand voilà bazo salaboye ainsi de suite. Félix Aza deuxième civil, muto même mandu quitté a joué pouvoir na Congo. Après Kasavubu, eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobutu muto manduki, mzee bazui manduki bakoti. Raisi 100% ayaki na manduki. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yé loko la deuxième chef de l'État. Ou à Simba Mandoukite. Avec tous les risques possibles. Bakosa la coup d'État. Je me rappelle, on était encore à Béatrice. Bakotaka ba généraux, bakotaka ba réunion. Pour na kosa la coup d'État. Ils ont discuté jusqu'au petit matin. Pour que basa la coup d'État. Au moins, ils sont qui dans la prédestination. Yé Félix Azola la naïe. Je me rappelle un jour, Tozo Kende. Tozo kota kano, tozo longwa Goma, toke Calais. Wana chako, aza chef de l'État. À Koti na Masuwa, na kano, nous on a été programmé, on partait avec 3 canons quand il y a eu naufrage na Calais. Tango à Koti alobi, oh, nazo mona ba générauté, bangone, parce que massa soki ebecha abiso toko pakatambangu, bangone bazawo. Tozaki na chef d'état-major, tozaki na ba général Kayimbi, Delphin qui est décédé, tozaki, tous les généraux étaient là. Toketi Calais tozongi azamu to mandu kite lelo Lubumbashi yango wana
Batu wana tangu bakiti babandi makolo ko banda aéroport ti na résident temporaire na vini Kamanyola. Ya chef de l'État. Mais na lobaki na bino na lota ki bakangi mutu munene bazaki ko banga. Ce pays kwa zo senga. Boti ndelangaye, boti ndelangaye, boti. Ondoto. Zaka ndoto. Lubumbashi est sous haute surveillance. Et à l'occasion, Joseph Kabila a signé autorisation, parce que Kobime Komi a autorisation. Accueilli na les Émirats Arabes, accueilli na Dubaï. Dengue toko lo baboy. Acha komi kuna. Mais selon l'ordre de mission à militaire, pour Kendaki, je crois on a 3 soldats. Pango lobaki azana bataillon, azana bateau. Selon ordre de mission à militaire, wana bazana séjour il y a 15 jours. Bakendego. On peut déboulonner avec l'assistance ensemble. Sans que ça se bête. Malembe malembe. Nalobaki na bino Kinshasa otie loboko ekatani. Bameki aventure na Kisangani Boyoma. Singa mwambe. Baye wana ndenge bokomona discussion zo salima yango. Te. Toi vas soda bisonyo soti. Hein? Hello côté. Boya, 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 ay boya. Ukanga photo te. Ndiko na naya fan. Qu'est-ce qui se passe? Mon général, ils doivent déposer les armes. Ce n'est pas comme ça. Non, attendez. Quand leur chef est là, il n'y a pas de problème. Messieurs, oui, toka pas. Messieurs, Manduki na ozo zwa ngwa. Bakobeta wapenye sowa. Tia ngo na se. Tia yang, bati ya Manduki. Est-ce qu'ils seront en mesure de faire la guerre ici? Si vous êtes en mesure de Kobunda Tobunda, chef, allez, Messieurs, c'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande. Kuya tuko hapa, tuko nabo, il n'y a pas de problème. Tuko wenye bamelumia, tunani kwa hospitali. Mais tuko na chef ya. Quartier de Missis. Venez, c'est déjà, on est avec leur chef, hein, c'est tout. Messieurs, Mon général. Et tout ce que vous voyez, place ba pika ba photo musu ba lobby résidence ya Calais. Te zala kinde kuna nani na Kisangani Boyoma. Ils ont été maîtrisés. Et il y a quelques jours, bataké camp Kimbembe. Na Okatanga. Tangu bataké, ce qu'il y a eu, Boebi, bien que Babomi ba innocent musus. Yango balobi ok, le gola bino boza bato makasi, toujours renforcé. Je vous informe qu'il y a eu déjà 3 messages. 3 messages. Oya suka oyo. Nalobaki na lota ki bakangi mutu moko.
ngongango yango mutu ami bomatea na lobi boy que personne ne se suicide parce que stratégie za ndengwa mutu ami bomate ouais parce que na ndoto na ngai na monaki tangu bazo pusa na puke bazwa mutu ami bomi olia kobatela muke osi ozwa ozomeka nzoto base arrière place au ligno ozwa bazozela yo on va te prendre compliqué mbote na bandeko tu bakola nanga à travers le monde ba congolais tout bazali banda la diaspora congolaise bozwa bambote toeki bandeko alamuka balobi bazokende ko porter plainte contre Gentini Ngobila Mbaka parce que manifestation na bango basalaki bakangaki batu bakangaki ndeko nanga Prince Penge bakangaki mais nalobia pona ni kaka Prince Penge bamsusu ko babata maji wapi combat bamisusu o batambola ba télévision babata maji wapi mupaya kaka na mela kama ikufela mbwa combat ezali panangu bata isa combat ozo sentir ezo bete ozo marcher ezo beta eza combat ote ya o mela kama et puis ba mususu bazala ki wapi yamona lobaki na bino bandeko les combats quand nous menons les combats pour la République on a un certain comportement tokoza la lokola batuni osote je vous ai dit ya wana linja ya kokota Kimario na France Kimario na France moi sango mama ya bana moi sa mutu tindaka sponsorisé les prochains tours les moi sinayo eza compliqué na lignina zo quelques éléments na bino mais na lingaki d'abord tolobe la situation na mama yemo depuis un certain temps e koyinda lokola ezali koyinda bande konangai nazo préféré bokolimbisa ngama muke pour que tozwanana qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre 3 personnes sur ce plateau. Je vais prendre un syndicaliste, un médecin. To solo la na bango mo muke toyeba qu'est-ce qui se passe ni nezo bomi sabat. Kuna na mama yem. Après tozonga. Tokozo à quelques audios en attendant. Bonjour. Ndegolezero. Bonjour. Bonjour, ma soeur député. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Serge Nkuimi. Je suis à Kinshasa, sur Matongi. Ngai na prochaine gouvernement na lingi ko yoka kutote lisolo ya Ngoika Sanji na la mère Mende na Molendo Sakombi. Merci na Tikivino. Merci beaucoup. Tozo andeko mususu. Mema Serafin Jonga Manungu Babukale ngubihabu yebu Menda kumviki muto Ngoika Sanji kumviki muto Mbikai kumviki muto Udumu peta ninde kwelezere Ambila bantu wabu Ojo wanya ahita kukuchuro mwina anjumvo koko. Merci beaucoup de Wabenyi na Chiluba alobi atangi bakombo wana atangi alobi alinyi koyoka bango teto ndeko mususu. Bonjour Désert, kombo langa Richard Lupini nabandi na Turquie na Istanbul. Pour nanga bato basala na gouvernement Ilukamba en tout cas bazonga te parce que bazala sima Ilukamba po babundisa président Félix Tshisekedi en plus na ba ministre oyo bakanga bango baza soupçonné na ba détournement bango pe bazonga te na gouvernement. Merci. Merci beaucoup. Toko zo andeko mususu tozo kendaka rapide en attendant tozo bandeko.
Bonjour, ndeko Eliezer Masolona député. Oui. Ngai maman Poutou na Yuke na Belvedere. Oui maman. Apesi yo mbote na lobi boye. Mutu ngai na linga koyo. Ya liboso ezali Daniel Safu. Ya mibale ezali Ngoye Kasanji. Ya misato ezali Sami Badibang. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Je m'appelle Olivier Maléa. J'habite en France. Oui. Pour moi, je n'aimerais plus entendre le nom de Lambert Mende et de Ngoye Kasanji dans la nouvelle équipe gouvernementale de l'Union Sacrée. Merci. Que Dieu bénisse la RDC, notre cher pays. Ok, merci beaucoup. Tozwa bandeko mi balavant que tozwa bandeko wana tolobe la situation à Mama Emo. Je pense que on peut prendre ces deux personnes. Mbote ndeko Eliezer Masolona député. Mbote maman. Ezali ngai maman Antoine États-Unis na Villa Charlotte. Na gouvernement oyo. Na lingi komona te José Makila. Olenga Nkowe. Nani susu Mende Malanga. Albert Yuma. Willy Bakonga. Eten Longondo. Emehe Okunji. Alingi komona batu wana te. Tozwa ndeko mususu pour que tozwa temps ya kokende ko tant ya kozwa ba syndicaliste. Ok, tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer mwana nkolo lupango. Bonjour. Ngai kombo na ngai Dido. Ouais. Na bengi yo président na Afrique du Sud. Na ville ya Deiba. Proposition na ngai oya nini ya gouvernement na lingi batakala nyonso bazala te. So ocho bazasika. Yo wacho ata ministre. Za posa na yo na gouvernement ope aux postes. Merci beaucoup. Je vais 30 secondes. Et on a tenu opinion nangai comme on a dit. Ok, merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bayere ngai na ko pesa kombo ya batuana te. Batuana komba yoki déjà solo ke ba militaire bakomi kolungwa na Kingakati, bakomi kolungwa na Jelemba, bakomi kolungwa place nyonso ya Kabila. Bango moko bakomi ko banga, bakoya te. Ba miyebi bango moko bayebi soko tainga kombolero boye bakoya kosala ngai umukamate pamba. Merci papa Isaac États-Unis. Merci papa Isaac. Bon, je pense que nous sommes des syndicalistes. Situation à Mama Emo et puis tozonga. Voilà. Nauti koyebi Sabino Ketoko yamba bandeko pour la situation à Mama Emo. Ceux qui bomoni même plateau échangé, bah ma forme, il faut tout mettre solo lana bango toyeba qu'est-ce qui se passe parce que depuis un certain temps ça tire dans tous les sens à Mama Emo. Nani a tumboli nani a aluki makambu. Et ben voilà, d'un côté nous apprenons peut-être que bango va confirmer bango mutu ba yebi situation nous apprenons qu'il y a les comités le comité Ngobila na comité Eteni bangonde ba kobunda. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'hôpital Mama Emo Otozaki Kobenga balobi komi hôpital général de référence de Kinshasa. Mbote na bin mbote Boy sanga boza ba minganga boza ba docteur boza ba boza bande kwa nani bande kwa Eteni to bande kwa Ngobila tozande kwa moto te mais toza ba minganga basali na kati ya hôpital tomoni oyo eza koleka boza ba minganga oui toza ba minganga ya Mama Emo oui oui mais
est-ce que boyebi que toza na télévision? Oui, il ne faut pas baya kobima un jour ba tunanga ke mutu wana benga chaza kwado na kwen wana zaka munganga wate. Soit balobi wana mutu wana ye azaka nchofa abula kana ye azaka munganga toyebi ete. Est-ce que bayebi bino na hôpital bon bokondima to benga kango des fois mama ye mo ndenge to mesana ainsi de suite? Est-ce que vous allez condima que ceux qui mutu atali bino na ndako bilongi na bino? Ma question aux la kanga bangonios bakoye ba que réellement boza ya mama yem. Affirmatif. OK. Première question. Qu'est-ce qui se passe actuellement na mama yem? Ndeko leze na mama yemo eloko za koleka en réalité eloko ezate. Mais o ezo sala passe eza kozanga botosi ya mibeko. Oto bengi na français ba texte. Yango nde ezokopelisa moto na mama yemo. Kozanga kotosa ba texte moto na moto alingi asala oyo ye aza kokanisa. Ngala nzokanisa keza hôpital de référence o ndeko mususu azokanisa keza hôpital provincial et na confusion wana ndozo kaka moto ezokopela kuna o na mama yebo makambo. Mais en réalité bato baboyi kotosa mibeko. Ndeko lezer banani baboyi kotosa mibeko. Ndeko lezer toza awa na mukanda oyo décret présidentiel oyo ndeko journal ndeko cameraman akoki kobenda yango. Oui, problème ezate la kisanga yango décret présidentiel décret oyo ezwamaki na 2002. Hôpital mama yemo à l'époque hôpital a connaître ba mutation mingi parce que ezaki géré na deux entités ministère à portefeuille na ya santé. Tant que comme en 2001 ba ko ba résolution na conseil des ministres ba bi non tolongola yango na niveau yo tozongisa yango na niveau ya province. Ndo monaki na 2002 naza na décret présidentiel 075/2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé hôpital Mama Yemo na 2002. Elingelo banini ba bomi hôpital na niveau national ba ji hôpital wana ba pesi yango na province na article 4 na kotanga awa ya décret wana elobi boy. Les patrimoines et les personnels de dit établissements sont affectés au ministère de la Santé publique pour les services publics dénommés hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Wana na 2002. Ingelo ba ke hôpital elongwaki na niveau pour la ville de Kinshasa ou bien de la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa. La kisanga nana. Yango ndeko leze. Parce que makambo française à la cas compliqué. Article 4, c'est ça? Les patrimoines et les personnels du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour les services publics dénommés hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Oui. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret 054 du 24 septembre 1996 portant création et organisation administrative et financière d'un établissement public dénommé hôpital Mama Yemo, en abrégé HMY. Ouais. Voilà. Banda ba signé décret. Ils ont un décret mususu te, to ordonnance présidentielle mususu te et aboja décret o. Ça signifie que décret o est en vigueur. Alors, tango to ko koma na ça décret et ordonnance. Ordonnance présidentielle, oui. Alors, tango to ko koma na 2016. Ministre Félix Kabange a eu ça arrêté de reclassement ya ba hôpitaux. À Bossani, il y avait une ordonnance présidentielle pour l'hôpital Mama Yemo. Et comment l'hôpital provincial depuis 2002 sur ordonnance présidentielle a sali arrêté de reclassement et mis l'hôpital à niveau national sans tenir compte il y a décret. Alors qu'un arrêté n'a pas une primauté sur une ordonnance présidentielle. Tango Ndeko Kimbuta comme gouverneur de la ville en 2017 a été nommé comité qui est géré par Dr Mbaki. À l'époque, c'était le ministre Oli Ilunga. A été comme le gouverneur de la ville. Kendeko, il a été nommé parce qu'il a été nommé. Le gouverneur de la ville, Kimbuta, a répondu à Oli Ilunga. A se référé à un texte, a se référé à décret ordonnance présidentielle 2002, la constitution consacrée décentralisation,
notamment l'article 204, alinéa 10 et 18, et puis loi numéro 8, barre 012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à libre administration des provinces. Parce que ce aujourd'hui même loi wana, article 28, il y a loi wana, alinéa 4. Balobi que les gouverneurs disposent de l'administration publique en province et à ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. A combien d'années oli lunga, tant de quoi tanga bi non nabunga kinzela atiki équipe wana et travailler ti et sali musala na yango ndeko Jantini Ngobila gouverneur ayekoya na 2019 le 8 octobre 2020 ndeko Ngobila ayeko nommé équipe ya sika na hôpital provincial général de référence de Kinshasa. En réaction à arrêté wana ndeko Eteni le 18 novembre 2020 a commis gouverneur de la ville que non rapporté arrêté na yo pas sengeli na ngai na nommé. To comme le 2 décembre gouverneur de la ville a yeko komela ministre Eteni Paul Banayi non tala mibeko texte boye et pesi ngai mbano ya ko nommé. Ministre Eteni a foulé yango au pied parce que va commeler le 2 décembre il y a les 4 à nommer. A nommé paye. A nommé oyaye. Arrêtez na yango. A nommé. A nommé le 4 décembre. D'abord yango bilaizati. Nazana posa ya komona. Pesa arrêté ya nomination. Bazo bimisa wana. Oyo arrêté ya docteur Eteni voilà, ministère de la santé. Au moment même yemo kuna a nommé l'hôpital provincial. Oui, sont nommés membres du comité de gestion de l'hôpital provincial général de Kinshasa. HPGRK, en abrégé aux fonctions en regard de leur nom, grade et matricule, les personnes ci-après. Médecin directeur, Dr Divengi Zambi Jean-Paul, grade, médecin spécialiste, rhumatologue, matricule. Administrateur gestionnaire titulaire, Madame Lumumba Ngalia, grade, médecin chef de staff, Dr Ali Rissassi Catherine, grade, directeur de nursing, M. Kabongo Baswa Roger, grade, pharmacien en chef, Mpambu. Article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures. Oui, Wana Eteni a nommé, je ne vois même pas la date. Le 4 décembre. Le 4 décembre, oui. Le 4 décembre. Oh, ok. Ok. Ça, c'est l'arrêté, il y a Jantini Ngobila Mbaka. Oui. Oui, ils accusés de réception. Oui, il y a comme la ministre. Pour nous répondre, ok. Voilà. C'est bon. Allons-y. Alors, a nommé le 6 décembre. A nommé arrêté Nebimi samedi le 4. Donc, Ngobila a nommé la date le 8 octobre 2020. Nani ndeko ministre Eteni a nommé le 4 décembre. Okay. Le 6 décembre, Yemoko Eteni a un hôpital pour installer l'équipe. Yemoko a installé l'équipe. Alors, l'équipe nommée par le gouverneur, le quoi est en place, notification côté, va continuer comme ça dans la bango. Donc, comme il y a deux comités, voilà. Alors, comité Yangobila, na comité ya Eteni. Voilà. Si ko nana zaki occupé bureau ya médecin directeur, le bureau habituel. Équipe nommée par le gouverneur. Oui. Si ko l'équipe ya Eteni, bango bazalaki ko presté wa. Bazalaki libanda. Bazalaki libanda. Nasa banzete. Nasa banzete. Ouais. Ba ko s'organiser babuki ba porte samedi le 12 décembre na 17h. Bazeli équipe oyo ndeko nommé na province bakeyi na poko na 17h babuki ba porte ba s'installer bango moko ba bandi ko ba s'installer samedi dimanche le gouverneur azalaki te province a réagi parce que gouverneur est en déplacement province a réagi aye abuki a scellé bâtiment administratif tant gouverneur azongi lundi a commis le premier ministre en réaction tant al tangi correspondance ya ndeko Eteni oya nomaki na correspondance il y a gouverneur ou il y a nomaki pays mandataire le premier ministre sortant ndeko Ilunga a eko commandé lettre le 15 décembre lettre au mona a ebisi ndeko Eteni na tangi ba correspondance
na bino mibale ya yo na ya gouverneur na sengi na yo o rapporter arrêté na yo eza wana mais ndeko teni aboyi kotosa mokonzi na ye premier ministre bato wana lokola moni ndeko teni aboyi kotosa premier ministre chef na ye ba continuer ba s'organiser samedi mercredi le 23 ba ye babuki ba porte comme d'habitude ba s'installer les sous ndongo moni bazoko ba koti na ba bureau wana donc mutu a installé bango azalate ilunga namoni aussi afin de mettre un terme à cette confusion qui entame l'image des institutions de la République, je demande à Monsieur le ministre de la Santé de rapporter son arrêté pris en réaction à celui du gouverneur de la ville et vous invite Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le gouverneur de la ville à prendre part à la réunion que je présiderai personnellement au cours de cette semaine en date. Oui, bah, qu'il n'est pas le Premier ministre. C'était prouvé noir sur blanc que l'hôpital était national. L'hôpital était provincial sous l'autorité du gouverneur. Et ça revenait au gouverneur de nommer les mandataires. Ndenge mosala ya salaki. Ba senge na ndeko teni a retiré équipe na ye. Ki no lelo même ndenge commis démissionnaire wana nde bazoko bima alingi ko retirer équipe na ye te. Ndeko leze ba keiti ndeko Gentini alandi procédure. Ba ye ko réinstaller équipe ya gouverneur le 17 février oyo. Ba réinstaller équipe. Bato wana oyo ba nomaki par eteni. Ba s'organiser, ba créer milice dans cet hôpital. Ba créer moi milice na bango o ba mo zo benga comité de résistance ba créer yango parce que na moni minga nga bato mayele ba ko bamba to mabanga te ba ko finga bato te ba recruter maintenant ba kuluna bano oyo ba bado ba vandaka tout autour ya hôpital na moi bano ba journalier oyo assainissement bazo pesa bango chaque jour mo solo 5000 bazo komela ba diamba ba biloko ba zododo nde yango zo tindaka bango moto no so ko na hôpital souka nango eza mabanga même inspecteur bayaki na hôpital babimaki na mabanga donc ba s'organiser na groupe na bango zo benga moi milice wana o bazo benga groupe de résistance donc makambo zo leka yango wana alors zela papa est-ce que oyebi que oza na télévision oui naza na télévision est-ce que oyebi que bato bazolanda yo oui bazolanda ngai olingi oloba ke parmi bato o bazali ko réclamer wana bato wana baza pe bato ya mama ye mote qui réclame, qui estime que bango makambungo bilazo ça les a yangote. Eza moi noyau, bato mama ye nyonso te, moi noyau ya bato. Entre bino na bango qui sont plus nombreux. Bato plus nombreux bazate, les gens sont frustrés. Moto mususu mona azoko ko se prononcer wazana yangote. Pourquoi? Parce que kuna bazoko ko sala to benga chasse à l'homme. Soki ozana vision na bango te, bako beta yo, bako molester yo. Bako finga yo l'hôpital ko kota te pour preuve moni ba syndicalistes sont bavandi ao ba suspendre bango tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'avis avec eux. Ils estiment que balingo to sa mibe côté alors le kolo bato balingo to sa mibe côté ba bande ko ba bi bino place mino za hôpital te place mino za wap libanda ya hôpital donc kuna soko za d'avis na bango te ba suspendre yo alors frustration wana bato komi ko banga mais ko ba ke ba na majorité boy ezate soko tali majorité bana mazo mabanga wana ba image ezali au moins que la majorité ce sont pas des agents de l'hôpital ezali kaka bano assainissement un journalier il a un contrat avec l'hôpital un journalier n'a pas un contrat aujourd'hui bano yo ba vani nzinga hôpital wana zo bambaka mabanga wana o ba zo tumba ba pine est-ce que monganga motoko la docteur akoya ko tumba pine parce que moto mayele est-ce que ko ba pine ya ko tumba c'est ça la réflexion donc voilà. Moi noyo wana bazo organiser ba rekitaka bato basala ka mobulu chaque jour voilà. J'aimerais, parce que j'ai beaucoup plus de temps, je ne sais pas, ceux qui parmi Batozana Bangon à plateau, il y a quelqu'un qui veut compléter. Oui, pour compléter, nous avons ceux qui font un problème majorité, majorité est athée. Et puis ceux qui au moins n'ont pas zali wana, majorité bazo bimadi banda wana ezali mingangate. Pour ceux qui baliba kanga bango au comment na ezali ka bato bakuluna. Na ba journalier wana bato assainissement ba sali musa bazongi ba pese mo azongi na ye donc bato penza ya hôpital boye bazate milice na bango ne ezo sa musala place na bango. OK, je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter parce que na lina tuna moi mituna il y a moins précision mais avant na tuna
il faudrait que Binobo Sisanan au Bozana. Oui, papa. Nalina lo baboy. Ce qui tozali ko vivre nyonso tozo ko vivre. Ezali po été comité oyo gouverneur Anomaki a mis en place. Ezali na feuille de route. Ezali na feuille de route. Na hôpital wana ezana bayo bazaka lokola ba intouchable. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à noyau zoyo kawana. Ben toutes les catégories confondues. Professionnelles. Oui, papa, il faut. Mais pour la plupart, catégorie médicale. Oui. Balingi batia mutu na bango moko boye comme médecin directeur, oyo ba ko manipuler facilement. Oui, mais attendez, papa. Tango zolo ba ezana ba intouchable. Qui sont les intouchables na mama yem? Au moins ceux qui bozo ya na ba plateau net oyo. Eza ba plateau ya ba moi précision moko boye. Et non kotika bato dans un flou. Qui sont les intouchables na mama yem ozali ko estimer que bango nde balingi batia mutu na ba. Olingi to wando tanga ba kombo. Oui, nazana posa nango. Na tangi kombo ya docteur Mutemezo Betayo. Non, mais tanga mendenge nini obandi ko sala lokola mutu alinga epele. Na tanga kombo. Oui, OK. Aujourd'hui docteur Diabeno par exemple. Docteur Diabeno, oui. Docteur Diabeno. Aujourd'hui docteur Mankoy. Oui. Le tanga mi balé. Oui, yo tangi mi balé comme ça ndeko mususu atanga ba mususu. Mais olingo bakisa, bakisa que discipline oyo bandela olingi hein oui olingo bakisa nini na lina bakisa eloko mususu par rapport ya comité ya oyo ezaki nommé par le gouverneur ba instauraki discipline dans un temps record okomona ke mutu na mutu akoya asali musala na ye akoluka hein nyamunyamuté aya distraction ou bien unité asali musala na ye asilisi et d'ailleurs selon Mibeko 15h 15h30 mutu na mutu azongi na ndako eloko wana esepelesaki biso mingi eloko mususu même propriété oyo ezalaki déjà ko rayonner na kati ya mayele ezalaki chaque samedi kinde bopeto omoni bazo sala musala et puis au comme na mama momoni que pensa que non même pas poubelle eza vide ba déchet nyonso ba ekena décharge et puis à partir de la décharge kuna public nyonso ba bimisi ba bwaki et en temps réel sans problème. Alors yango wana sikoyo ba mususu balingi bongo te balingi kaka je wana ya trouble tout simplement pour éviter ou bien échapper na réalisation où il y a comité nommé par le gouverneur Ngobila. OK. Oui. OK. Merci de quoi. Les gens ont complété ce bande de connaissances ba tout koloba. Pour na ba intouchable. Na kotanga motoloko docteur Mai. Na ebi oza juriste. Na ko déclencher grève na isika ya Lisanga. Ils sont syndicalistes. Tango asali akeba négociation pour grève izaka mundo qui a souka ya syndicaliste. Mais dans un bref délai abandika bo mbala moko yé aza syndicaliste était. Yewana azosaba pour meneur de trouble na makamunions ou azo ko recruter bato wana ba milice wana ezaye docteur Mai. Yemo za ko encadrer bango. Tant que ça la bureau koana musika te akeli susu ko senga ya lobi akangi ba porte ya hôpital akangi morgue hôpital. Il est qui à l'hôpital? Azali ni médecin directeur, azali ni na staff, azali syndicaliste était. Où a-t-on vu président ya cellulaire à ordre okende omi comme ça syndicaliste nandenge ni. C'est là où to lobi qui est intouchable. Et dans tout ça kaka nini kalobaki nyonso wana parce que tango comité ya gouverneur baye po bango basala ta démonter hein na musa ça démonter mais tango sali état de lié na ye tango ça état de lié amoni makambo ebele ya mabe aye ake akuti na pédiatrie bana babota makuna babima mino
babima hôpital te po mbongo akofuta hôpital eza te. Oui, ngape na kenda to kenda kobimisa. On a mené une démarche à kobimisa ba indigent, bato bakangama, to kuta bana bazonguluma bana miso bazotambola. Voilà. Bakangama na ça j'ai mené cette démarche. C'est moi qui avais d'ailleurs déclenché, oui. Voilà, tango ya moni boye, ba facture ba 5 millions. Ay moto boye, ya kangami boye, a 5 millions. Maman, mbongo za na wana futa. Parce que na 50 000 futa bimi, parce que 100 000 abimi si bango. Pona bango ba moni mabe. Aye ko ken na service na département ya Réa. Akuti moto bayaki na ita grave de 6h jusqu'à 16h na ba sonde batie moto na kisi moko te alors minga ba croiser maboko toxine ba ete mbongo ezate aye dikamonini o moto azana mbongo te azana kusoma kisi tabi tiens depuis ngonga wana tina ngongo apesa bango 15 minutes alobi na lingi na mona moto azwa kisi sikoyo ndeko moko azali awa ndi azaki chef de service wana akembango alandi ekuna ba débloquer mbongo l'hôpital ba soigner moto wana moto ya ndenge wana bino bolingi yete or yetanga yaki aye na likanisi ya kobongisa hôpital po tango ndeko ba kriki wana ba intouchable wana cela veut dire ça date de longtemps la réseau moko umele kanga hôpital na en otage balingi te ke soki yoye ata ndenge zelande ko elezer que bon tozui moto moko to tina hôpital général ko la médecin directeur soki akaye soki ina likamba ko bongiso boy ko ndima makama bango babundisi yo bakolanda peka na l'état kuna l'état bolongo biso yi balongo pe na pete ah bon pour ça on appelle cet exemple moko docteur Mbondia et fils maison azaki fils maison hein tango ba matisi na ngona mokumba wana ah ye pata atali non hôpital il faut tout changer tanga bandika ko bongisa tanga bandika ko zwa mesure babundisa yi ndoka ti lelo yo mama ye moningo moni wana prime tozwaka o modi amatisa biso ti lelo yo mais ba onyoso baleka wana na basala ni bolingi bo pesa karma pas raison na nzembo ya yembe en tout cas wana ko to nande ko karma pas na raison na ye voilà na lingi to ka mama na tuna deux questions pour que to sugis bon na ngaki na pesa eloko moko olingo bakisa na bakisa eloko moko ndeko lezer tozo ka lokumu kaka hôpital balingi ka ikoma national to fana national mbula na depuis indépendance puis le ngana mona eloko moko te réalisation ata wese apamba te oh ndeko tango kende ki wana okuta wese solo bimi oh ekufa babongisa te mais tango ba pesa ki hôpital zongi na province ya liboso réalisation ya liboso tozui dialyse na hôpital provincial général de France de Kinshasa. Ils ont une initiative de la province. Baye kotongela biso deuxième centre de réadaptation pour les handicapés. Pour l'Afrique, deuxième centre en Afrique. Batongia Moscou ou batongi siko wana. Initiative de la province. Mais pati ki la biso province à Mosala. Et puis neto fani siko de koeleze soki mbutu yote. Balema basi bayaki pour moderniser le laboratoire monene au hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Makamyo c'est ici. Et signé ba signature mikana comité à province au province à Nomaki. Mais ba ndenge bazali siko bazali nzinga na po basa musala na mobulo mo ba kota ba osala musala te. Toujours une initiative à province. Pour na nini ba ko sala ba ko tika biso ko sala musala wana te. Et puis OK. Maman voilà, maman, vous avez l'eau à compléter? Oui, nous avons l'eau à compléter. En tout cas, dans ce pays, pour allier na plateau. Vous pouvez aussi aller à maman? Oui, nous allons à maman. Comment on a eu service? Comment on a eu attaché les manu, chef de service. Ok. D'accord. Dans ce pays, c'est parce que na plateau na yo ezali plateau moko bato balandaka yo mingi ezali plateau moko oyo elobelaka makambo ya développement ezali yo zana na posa ya kosunga bato ebele komona makambo oyo ozolekisa tuka na sepeli makasi mpona leka epai na yo oyo ezoleka na mama yemo ezali yango te na kati ya hôpital oyo bamalade baza yo ozali na awa ozali kosunga bato oyo osurnome yango olobi pesa moninga sourire comment na hôpital bato bazoya mpo bazwa swe mais na kati ya hôpital nde bango basorganize mpona kosala désordre est-ce que eza normal na kati ya hôpital bazotumba bapine bamalade baza wana milinga wana ekoki kobelisa bamalade te
équipe oyo baza na kati tellement que bayebi ke soki tosali mubulu tosali désordre tango mususu nde biso tokovanda na kati ya désordre wana bazo apêcher makambo évoluer na ndenge ya normal tala mubulu bazo mema na kati ya hôpital ezali condamnable ezali malamu te et puis baye lisusu babebisi biso tozoluka ke babongisela biso hôpital et mona parce que bazo finga biso kama pa zo finga biso bato ba finga biso mama ye musalité tozangi kutu na bato oyo bazaki ko bandaki koya ko se faire soigner na mama ye mo à cause que mama ye mo ikomi salité mais bango wana bazo prétendre dire que non biso ba nommé biso par son excellence ministre ya santé kaka bango wana bazo tienda bato po babuka hôpital. Est-ce que baza penza na socio hôpital nga eloko na ebia toyaka na mama yemo na ministre eteni tango to komaka biso d'abord liboso tokutaka ke bana bazokufa na bakouveuse courant ezate eloko moko te totambolaka c'est l'occasion que j'ai initié ba démarche ya ke ba libérer bato bakanga lokola na boloko kuna na mama yemo docteur eteni alobaka na biso ke aza déjà na mbongo financement ya ke babuka batonga ya sika. Ça c'était sorti de sa bouche et on était là. Mais il n'y a pas une intention. Il y a sous mandat naïe en tant que ministre. Donc bolingi bolobake vous n'avez rien bénéficié comme appui de la part ya. Papa sous mandat ya son excellence ministre ya santé nationale. Oui. Mais c'était biso to bénéficier na côté et au contraire mbongo oyo ba pesa ki pona ko bongisa mama yemo mbongo ngo to yebese ke keite tozo mituna biso nyonso parce que toyokaki toyoki na ba etando ike ba lobi ba bimisi mbongo pona bongisa mama yemo eke yiwa pito tuna ye mbongo wane ke wa pa bongisi nini ni toilette bato baza na hôpital soki ba ko contredire nga ni toilette parce que ba toilette toza en difficulté tozo luka moto ya koya na l'idée ya ko bongisa parce que hôpital wana ewumeli ekomi mama koko mama ye mu mama koko ewumeli fo bato oyo baza na posa ya ko bongisa babongisa lokola province azana mwa ba initiative ya kobongisa biso tozo pesa mbela na biso kake pa ya gouverneur tellement que hôpital ezana niveau provincial yende tozo talela parce que yenda kobongisa la biso hôpital wana province nyonso azaka na hôpital na ye boni hôpital oyo ya province na biso ya Kinshasa ezali salite boy soko tali ba province mususu tali hôpital na bango ezali kitoko par rapport na oyo ya biso yango biso na biso pa gouverneur Jatini abongisa la biso hôpital na biso ezali hôpital provincial. Docteur Obazolo Bakeno, docteur Collet, Azali 80 bazo pesaye. Azala na place na ligne na voilà. J'ai quelques questions de précision. Parmi biloko bazo reproché na Gentini Ngobila. Il y a Liboso, ils ont accueilli Aza semer de troupes. Akeko Zwandekonaye, qui est une nouvelle unité à commissaire médecin directeur. Votre réaction? Et puis Ndekonaye Wanabalobi, il est presque à l'âge, il y a retraite selon Mibeko à l'État. Qu'est-ce que vous dites? Ok, merci de Koelezer. Oyebi, soki moto alingi mbwana yote akosela ye ka maladie ya mabe. Pona bango ndeko son excellence monsieur le gouverneur azali petit frère il y a docteur Colin Gobilate. C'est son cousin. Oyite biso bato bayindo soto zamboka moko village moko ngana yo. To botami na clan moko, soto kutani na bakombo. Azali petit frère yaya na propriété mais c'est un cousin, il y a côté moko. Et puis on sait qu'il concerne l'âge. Non, le cousin de Konangai. Azana âge, il y a 62 ans, docteur Kolengo. Soit balingi, batala na carte d'électeur. Est-ce qu'on peut engager quelqu'un à Misala à l'État? Bah, quoi engager à l'âge de 62 ans? Ok, voilà. Oui, poste wana ezali poste ba mandataire. Ba mandataire ba rozo n'importe qui. Ba rozo pe mukolo bo. Tokene no musikate. Oyo azalaki wana, oyo yako succéder. Azalaki na âge bon. Azalaki dans la liste de la retraite, azali éligible à la retraite. Bao nyonso bauti ko kamabiso ti ezalaka oyo alongwaki liboso ti docteur Mbaki aye éligible à la retraite bakolo na ye e ngai na kanisa ki bakoki koloba lelo ke ndeko docteur Colin azana numéro d'ordre te ya senom te wana ngene wa c'était une nouvelle unité non
azana numéro, il y a ce nom. Cela veut dire qu'il n'est pas une nouvelle unité. Ok. Une autre question de précision. C'est, j'ai l'ordonnance ici. Oui. Parce qu'à son temps, c'est ce que vous n'avez pas dit, que l'hôpital général, l'hôpital Mamayemo dépendait de la présidente de la République. C'est là que les ordonnances, c'est là qui causent. À l'époque, si je ne m'abuse pas, on nommait même le PDG. Le PDG. Considéré comme entreprise publique. Ça se faisait. Mais Félix Kabange Numbi arrive. Parce que jamais un arrêté ministériel et qu'il faut abroger une ordonnance présidentielle. Il signe l'arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque pour permettre à ce que l'arrêté ne puisse pas avoir des effets? Oh, preuve on est que à l'époque, tant que vous voyez à Saliango, et tout ça maté. Et ça a un numéro à Tchave à indice et tout ça maté. Non, on est arrêté. Tous autres travaillent dans un décret. Donc, si la sorte de décret, monsieur, c'est bimi. Mais où on a été? Donc, au Lingolo que Félix Kabange, bien que Azoaka arrêté, Atika l'a jamais connommé. Atika l'a jamais connommé. Na kosa ta elo comme on a été na makamwana. Pourtant, on a sali réaction à gouverneur. Il y a à l'époque, à combien qui m'a dit, Abni Benane Atika naye, na makamwalinga kosa la à salate. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez au comité Eten? C'est parce que seulement par rapport à l'égalité dans la prise de décision, ou bien c'est parce que qu'est-ce que vous reprochez au comité? Donc, il y a Liboso, le non-respect à texte. Il y a pas texte. Ce sont des intellectuels. Les loups, ils font des économies. Tout d'abord, parce que Balobi, fils de la maison. Tant que Oli Ilunga, Naki Mouta Bawela, Naki Pona Makamboana, Bango Bazalaki Wapi, Bazalaki sur place dans l'hôpital, Abaneko travailler. Et ils ont soutenu Kimbuta. Le même équipe, les mêmes gens là, va soutenir qui gouverneur Kimbuta. Non, c'est provincial. Yo, Olobio Salaka Pena Mamayem. Salaka Mamayem, Naza délégué syndical principal. Naza chef de service. Denin Joli. T'as la caméra, bataille. Naza Denin Joli, Baye Binga bien, Mona Mungala. Alors, bango siko pona bango ba soutenir qui Yandre Kimbuta Denin Joli. Oui, et là comment changer siko o yone pona ni Joli. Bon, ndenge ba yoki kaka. OK. Nalingi oyebi tozolobela makambo yo. Nous avons deux comités. Mais tout le monde a kalokola, je vais donner l'exemple à l'hôpital Sende dans le Lubumbashi. Le ministre Banomaka en concertation na gouverneur. Bon, comment ça ne pouvait pas que les Kanengwana que les gouverneurs na ba ministre bazali ko se insulter pour nous permettre à ce que Kimeza. Oui. En tout cas, ce n'est pas pour rien au moins na ba texte wa lettre ya tango ya nommé. Son excellence monsieur le gouverneur a commis lié. Abinde ko pona nous osa biloko na tala ba texte yo pe apesi na référence parce que eloko ezali na secrétaire général de la santé actuel azalaki directeur à cabinet ya Oli Ilunga à l'époque tango bitumba ya Oli Ilunga na secrétaire général ya santé actuel docteur Yuma ouais azalaki directeur à cabinet ya Oli Ilunga à l'époque mais les loyo azali secrétaire général ya santé sikoyo ayebi makambo wana. Parce que tant que a commis, gouverneur a commis l'Iabindeko, Basala Rabongo te. Pas les amabelés n'angai. Ndako n'angai kokota kuna n'engenine. Yotika. Aboyaki, il y a aboyaki communité. Parce que ceux qui ont été musuabe, pas comment ils sont dans Mukanda. Abi Nazali répond à Koyamba auto solo la, tokuta na to solo la nganayo. Nakata Mukane comme mingwana. Ndeko était ni aboyaki, ya tchai mutuma kasa boy, alobi jamais ngana ebi yote, izandingai. Yango wana bato na bazwaki mutu makasi babite lokwa tozoke na bongo ezane ndenge wana or arrêté ba si arrêté na yo ekokite tout d'abord arrêté yebongite pona makambo yo talaka décret lo parce que to kanaka ndeko na ngai soki ezalaki bato oyo yaki batanga te ndenge mosusu mais ba intellectuel et puis un ministre premier ministre pas commis lokana likambo ngo mais oza commis entêté
arrêté au sein de longola yango oboyi kolongola et puis yo moko na arrêté yo nomaki bato a nommé bato na arrêté ya hôpital provincial général de référence de Kinshasa talanga na likamo un ministre national a nommé bato na hôpital provincial yango to mona ki yango na tanga yana na a nommé bango na hôpital provincial général de référence de Kinshasa et lignelo bani et puis na kati arrêté na bato na to ebité na ebité soki ba so mona ki otanga arrêté na o komona médecin directeur na staff médical bazana matricule moko médecin directeur oui bazana matricule Zambi Jean-Paul voilà matricule 603 539 voilà OK et chef de staff ah madame Maris médecin chef de staff oui. Docteur Ali Rissassi Catherine ouais grade clinique et tout ça matricule 603 539 bazana matricule moko ah bon c'est que est-ce qu'il y a le banini bazana matricule to bazana matricule baba bien wako bamba voilà et puis nakati ya makambo poto keneno na ninga pete po bato ba mona kwa comprendre nakanisi na arrêté na ye ayebi bien oyo moto ya nommé staff médical a nommé na 5e jour il y a suspension pour un détournement en bon on a maman audit ezali basala ki audit mikana sur de na mesa détournement na linga les années koyiba ko ayiba kimbo ayibi mbongo ya hôpital c'est 42 millions hein 43 millions azaki la biologie clinique il quoi chef de département 43 millions de francs congolais wana nani ayibi kasi ye mwasi wana ba maman ba ibaka ah la kosote mikolo yo est-ce que même dans aux hommes na ba procès a aussi moni procès maman ke ko ah bon mais na maman moi c'est la maman musalimi maman nini comment na ina Ali Rissassi azape docteur est-ce que docteur ya maman ko ah mais il ne faut pas boya ko c'est la batu makamba yango la soki tembe audit rapport audit ezali on va suspendre qui mais boya ko contredire bino ah c'est bon to ko pesa bango droit de réponse ah bon oui d'ailleurs ngiso to ko senga ndeboye il a droit de ça débat contradictoire oh qui match oh pièce contre pièce ba mona voilà toujours suki ça voilà tolingi to suki sana yo mais je dois vous rappeler que oyo so bokoloba bande ko wana bazana droit ya kopesa ya bango version de fait. OK? Oui. Olingo bakisani ni pona to suki. Ah, pona version de fait na bango to kosenga débat contradictoire. Na bango pièce contre pièce. Bako quand même ko yate. Ceux ont débat contradictoire bako yate. Bakokima. Alors, nena lo baboui. Secrétaire général ya santé Yuma. Yenda komi caisse de résonance ya comité wana. Pona nini? Bazo suspendre batu na kombo na ye. Tant va suspendre batu au nom sous instruction ya secrétaire général. Bakangi ba porte hôpital sur instruction ya secrétaire général. Bazo tumba ba piné déjà bazo sala sous sur instruction secrétaire général. Vendredi passé à Bengsi médecin directeur Colin na chef de division ya santé provinciale na bureau na ye. Paul Mabango non voilà ma kamnus désolé ka à partir de la semaine prochaine na ko banda ba consultation. To komi wapi? Et ça problème ya ba texte to consultation. O sa consultation pour quel ici? Pas de problème yebani que problème ya problème ba texte c'est là où il y a la difficulté. L'ordonnance un arrêté ne peut jamais ne peut pas avoir une primauté sur une ordonnance présidentielle. Ne peut pas abroger l'ordonnance présidentielle. Ouais. Voilà. Donc, Nekoyuma, Tika Ozo Sala comme désordre. Tika. Et puis, Touti Koyokana Tongwawa, Kaka groupe Wana Bauto Tangela Bino, groupe Yabato, au Bazo hôpital en otage. Bazo organisé, moi et l'autre, moi, dans l'hôpital, Babi maintenant, comme comité au problème, tu proposer troisième voie. Non! Troisième voie T. Wana Batunini. Oh. Ndegoleze. Ouais. Oza journaliste investigation. Ya munene eba na mboko yo. Ndeto zo ban hôpital ba bengi so tonto komi na plateau na yo. Que non voilà bazo reni ba to syndicaliste wa hôpital. Ngape dege tokacha na ke mama ye moti. O il faut na koma pe wana. Ah. Okeno okuta bureau kuna ba saccager ba tumbi. Mais tant que on a dit batu ngobila. Mais ngobila ça na batu te. Oui parce que toyoki ke ngobila commission et le kwango quand elle a imposé comité par les armes.
atindi ba militaire, ba PM, ba policier selon les informations que nous avons. Mais ndeko leze yo ebike ndeko Gentini Ngobila za gouverneur ya ville, patron de la ville. Est-ce que olunga trouble ça makata juridiction na place ya zali? Eza atindi bato na bacha pe trouble te. Bato na milice wana. Soki ba policier ba banani ba organiser milice. Oh, comité. Mais comité en place de banani papa comité za pas docteur Divengi. Bangonde pas les bangonde zo bimsa moyen. Est-ce que Zaya solo que docteur Mususu wana ibaki mbongo? Risas. Oh, mais papa, rapport audit ezali. Azali suspendu pour nani? D'abord audit bandaki tango docteur Mbaki azalaki, docteur Colin ko kuta rapport audit tango yeko kota bandi, audit asisi musala na a présenter rapport. Mesure d'ordre ba suspendre ye, ouverture de l'action disciplinaire. Na se suspension wana ndende côté na yeko nommé a PC grade à likolo. Donc il faut tout tinda IGF a kende na. Voilà. Papa, rapport audit ezali, exact tozoloba. Biso tozoloba ba, ezaba tozosa ba bilobe la béate. Tozoba ma mikanda ou quand même mikanda tozoloba. Non inscrit au tableau. Alors, au moment on a arrêté wana. Yo ebike corporation infirmière eza régie na loi. Balobi kuna ni ne peut exercer s'il n'est pas inscrit au tableau. Na 2017 même ndeko Oli Lunga qui a arrêté bon comme mesure d'application en loi. Alobi établissement de soins moto ko utiliser mon toit inscrité. Mais comment on ndeko va nommer directeur de nursing. Il n'est pas inscrit au tableau. Ozomona ndenge ni ndeko teni abomi secteur santé. Oh wana directeur de nursing. Numéro d'ordre neza wapi. Il n'est pas inscrit au tableau. Mais ba nommer. Donc ndeko teni nous ça mi beko liboso na mona kangote. Monsieur Kabongo Basso Roger. Oui, c'est ça. Oui, grade en chef. Numéro d'ordre neza wapi. Ah, oh, numéro d'ordre exact. Oui, ça matriqué. Voilà. Ba mususu nyonso ba pesi pe ba numéro d'ordre te. Ba pesi ba numéro. Il y a ba médecin zali. Oko no médecin sans numéro d'ordre. Yango yo. Oui. Médecin spécialiste. Mais ce sont les erreurs. Il y a un lobby. Tant qu'on a précipitation, c'est ça la conclusion en gros. Mais il y a beaucoup de médecins et tu as apprendre à novice à bien lokolanga parce que ngai makamuna bino wana o bisturi o soki na eba kananga te. Ndeko lese. Oui. Obi que na syllogisme ba lobby lorsque les deux prémices sont fausses, on arrivera à une fausse conclusion. Oui. Yango wana. Le ministre avait fondé son raisonnement sur des fausses prémices. Et la conséquence, il a tiré une mauvaise conclusion. Voilà, je vais poser une question de précision parce que vous avez cité Dr Yuma, que je respecte beaucoup. Yuma Bolobi, Azalaki comme directeur de cabinet à Oli. Oui. Tango Yindi et Kobima, Oli a compris que l'hôtel de ville avait raison. Oui. Est-ce que vous pensez que le ministre Eteni a associé Dr Yuma dans la démarche? Parce que le directeur de cabinet aussi a Eteni, c'est aussi un médecin. Oui. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il l'a associé ou bien a eu une décision politique? Bon, tous la difficulté à répondre parce que tu as préparé qui arrêter le monsieur Tozala quitté. Mais pour na comment na kendeko Yuma sepela qui n'a arrêté en côté Tilelo a notifié à Batouana te. Batouana va zaka na arrêté wana. Mais tout le monde a même président de la République sera signé arrêté à nommer un mandataire. Il faudra que le ministre sectoriel a notifié avant Batouana Moussala. Mais Batouana n'a pas arrêté wana. Pas dans un document moussouté. Pas dans notifié nulle part. Quand Kabaye n'a arrêté le Wabi, bah nommé Bissot Bandi Moussala. Bon, tu as qui ça, papa? Est-ce que Ngobila son bibinote? Asuma besoin ni. Oh, pour que Botia ait poids parce qu'il y a ligne imposée. Nous sommes des légalistes. Le problème est que état de droit. Mais état de droit, les respect des textes. Alors, état de droit, c'est biceps. État de droit, c'est respect. Yami Beko. Mon toko zalikolo mi Beko azate. Oh, je suis président cellulaire. Mais c'est Guy Diankei la Kabutako, Ngayo Nazoloba, Liboso caméra. Nalobi boye, ndeko leze. Tango ya ndeko ya. O kombo ya, c'est déjà passé. Le lo tozana régime à Fachi, béton, l'état de droit. Tala caméra opesi lilobasuka ma nazo ebisa bino keso ki na kati émission na kena mama yemo. Na keko kutana na Eteni Longondo ba collègue nanga ba kozelanga ba dondo mbasi ba et puis au kende kutana na Gentini Ngobila mbaka tokoka koeba qu'est-ce qui se passe exactement. Et aussi je vous dis que
bandeko oyo baza kuna soki ba estimer que bokosi bakoya na plateau bino bolobi basuka ka na plateau te bosala débat contradictoire débat sans makofi je pense. Non, intellectuel babundaka na makofi te. OK. Ba intellectuel babundaka na mikanda. Moi lilo basuka otali caméra. Alors lilo basuka ezali d'abord dans chef de l'état, yemoko apona ki état de droit. Parce que bazo sala no bazo ganga chef de l'état a retranché nini. Chef yemoko baki mibeko ezali kola bato nyonso. Yami balé dans son excellence le gouverneur de la ville province de Kinshasa a sala o nous faisons pouvoir na ye pour maintenir l'ordre na kati ya hôpital. Ba céder na ba caprice ya bato wana te. To lingi bato ba ko bongisa hôpital. Mais to lingi bato to tourner place mon côté. Nde bande ko to lobawa. Province ada ba idée ya malamo soki a tiende ko wana. Et puis au moins ndeko wana bazo critiquer on a Colin. Il a plus beaucoup travaillé dans ba organisme avec na OMS. C'est quelqu'un qui est comme ça la marigueur azaboye. Et kobongisa hôpital on ezo senga bato bazaboye. Ngobilazana na makamuna bango PPRD etenia ina changement lokola ye azayu de pes yango wana ezo balana te. Et comme lokola coalition FCC ndeko. Donc no musika te makamwa changement zoloba, tu ko ki rapport même en bon Covid. Ezemu ta PPRD te. Ezala ka ministre te. Suite nango rapport IGF to biso nyonso. Makamto zoloba wa ya mama yemo. Ayaki yo lobi bozalaki na ye ayese ko makambo reconstruction hôpital mbongo ezalaki mais akomi ko kenda comme na porte ya kobima te ata toilette batongi que non ministre national ya tongi toilette au monde que toilette to tongi ministre national ezali. OK merci. Donc na mukuse ya tobi ba céder na capacité ba tika parce que même temps bazo évoquer nouvelle unité mais na arrêter ngobi la pharmacien a nommé directeur azana numéro matricule a une nouvelle unité mais bazo lo makamuni. Qui voilà. Trompe qui? Merci. Tosuki si wana qui trompe qui bandeko balandi fala ki to solo na bandeko na mama yemo. Mengana mituna kami kolonio sona pona nini mama yemo ngo ezala ka cher boy. Soki okei même pona malaria na zo ibisayo na lobana bino ke wana ezali su hôpital te comme prison. Mais bongisa mbongo na yo soki ozana ngote okufa wana ba kotala kayo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ya solo to zo ka ke bato bazo tambola ka ba pharmacie comme na poche. Donc ceux qui ouyewana somba qui après ça on ne sait pas affirmer ça. On ne sait pas affirmer ça mais makambu ya ba tarification nde yango bomi parce que ndeko coller na programme nezalaki ko boma départementisation. Ba chef de département comme ngo ba roi hôpital na kata hôpital. Bazo salo bango ba lingi. Ako tarifier ndenge ya lingi. Okuta césarienne. Na les bandes ezalongo ba 200 000 ba 150 000. Na hôpital plus d'1 million. Na mama yemo accouchement simple $250. Alors yango ndeko kola bi non bon wango nyonso to ane zokota ezobongisa pe yango ndeko heureusement bafuta ka bino bien non papa oh mais na lobi na wana bazoluka pona mais na lobi na yo ba chef à département ba koma ko ba roi nde yango moni tangu ndeko na bino to longo na système oyo ya hôpital kat na hôpital to zonga na guichet unique to boma système abi biso mama benge kotika la vide moto yo esengeli azala te ba idée na docteur Modia yaka na 2002 ba benga na kai kaka ndengo zo ka wana ndengo ba benga na docteur Modia lokolo pe politique elingaka nungu te bi non pour raison paix sociale bino bolongo to équipe mususu yango moni bazo ko luka ba binde ko wana te ma benge kotika la poche kotika la vide voilà osomo. Merci bandeko balandi c'est la situation na mama yemo il fallait quitter Mbappé bandeko wana je pense que ba audio na bino to continuer ko zangolo bindenge to kanaki ne vous en faites pas on va revenir sur vos audios demain na mutuna otolobaki. Qu'est-ce qui se passe actuellement na simanango moi je vais à mama yemo na kokoma to ko tambola na ba collègue nanga lobi to ko pesa bino rapport mais bandeko mususu soki o ba lobi ezalo kuta boye na plateau bandeko balobi ata ceux qui bolobi to ko organiser peu débat pour que bato baye baka mais je pense que il est important que chacun soit honnête dans ce qu'il fait ce qui est zapona ko bongisa esengeli to bongisa omoni de boulonnage au Félix abandi oyo na makambo politique il faut kota na ba système na ba sous-système to ko koyeba qu'est-ce qui se passe hôpital bakenda kapona bato bakobela bino bokobanda kuna tozoyoka ke est-ce que Masasi ebeta yipe kuna Masasi na indimité batumbi mesango est-ce ngobila yaka kuna yo zande kwa ngobila non moi je suis du Congo central nande kuna ite vous allez à Congo central oui
Moi, je suis de Lukaya, Naza Mouta Congo central. Tout simplement, bateau sont des gens de mauvaise foi. Au moins, politique, il y a des politiques qui sont l'écolo et nyonso. Tout ça, là, fait sociaux, oyo. Pour pas continuer mon atte. Est-ce que vous avez le Congo central? Parce que tout n'a qu'à papa. Open de quoi Angobin? Papa. Mongo 100% le qu'on a sali boyaya. Papa bongo. Yende kwa Angobin. Nande kwa Angobin. Oh. Nandeni. Vous avez un mind. Te. Ah, muta grand bandundu azate. Oh, grand bandundu te. Sankuru. Nazoka Fofana zat. Balingaji babeta eki tete là. Voilà, masolo na de pité. Okuta na lisusu lobi pour ça na biso za kimia zonga na mama yemo. Et que hôpital ango quand même refléter tant bazolo ba hôpital général de référence. Il faut provincial. Hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Ex mama yemo. Voilà. Précision, vous avez oui. Ce qui me préoccupe, c'est la référence. On se réfère par rapport à quoi? Oui, hôpital provincial, c'est dans la ville de Kinshasa. Référence, hôpital provincial, ils ont des yangoana. Oh, et Tikali, hôpital, et se réfère à hôpital provincial. Dit, mais c'est hôpital général Matete, hôpital général Angile, hôpital, bah, difficile, on va hôpital provincial, on va hôpital provincial. Donc, la première structure dans la ville de la province, c'est l'hôpital Mamayemo. Cinquantenaire, c'est où? On est à un niveau national. Voilà. Merci. Plus de 143 998 311 332 Masolona député. Bobo Sanate pour un casting. Tolingi to clôturer pour un copé sabino résultat. Tokutani les sous lobby. Nzamba bateli. Tokomona. Mais kalamingite tozo kende mbujimai. Na pesa moninga sori. Tomona.